semer des troubles na mabala bino nde bolingi te bana bino basi babala bino nde boza ba égoïste bimite mama be. Et bonjour, bonsoir, bon appétit, merci. Alléluia, 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 amen. Bon appétit, la bonne nuit. Bonjour. Je suis gagné au Bozali. Oh, nous sommes tous souhaiter bino. Te bata makaboza, bandimi baza. I'm telling you, fam. Bandimi baza. Bandimba soutenir biso. Mais biso moto kimi to. To boy bali abiso. To boy. Nga to bala rasiko. Boy bala kisa. Bo pesa anta il faut na sa famille bani. Na boyo le. Bien bon, je boy bala kisa la mbo. No, thank you very much. Bana makabiso to kid makabo. To banda wala kamso to sa toza prêt à recevoir ango mais toza toujours t'organiser bandenge ni to sans parce que ezala bien te bomoni ke botindeli biso ale bomoni ke to sale lorote et ça la bien te mieux vaut t'organiser to sali vraiment programme c'est ça 1 2 3 donc ABC donc botini bomoni pe na ke te bato pe ba organiser en tout cas pour que nous tous la plateforme ba nyonso tala Ezaya Robeba. Ezaya Kobiba. Montre pele. Et Panzani. Et puis, eloko esalemi. Eloko esalemi. Tu peux déjà lu sur le long avant. Yeah. Il y en a tout ça qui ressemble parce que tant où makambo salamaki. Ngana zalaki pa na ndaka mama. Ngana ba ser na ngatu bandi bete masolo. Obeke ba ser na balingo bambanga ba lutu, balingo bambanga ma papa, bali bakainga na kingo pour la makambo yote le kala. Basali yeah donc li solo oyo to réfléchir ça qui déjà to betango depuis mais problème e banda pour mamsoka batan ba majabu tout ça ba mazabil tout ça vraiment na pour ça que to me ko débattre to me ko solo là to lingi ser mi balé na ba frère mi balé pe hein to lingi ba ser mi balé na ba frère mi balé beaucoup comme la biso na Instagram na biso na kata box USA beaucoup comme la biso na Instagram to lingi na tout ça na débat tout monde ba opinion ba tout monsieur sur pour na topic autour de cela ser mi balé comme la biso frère mi balé pe comme la biso auto pe ça introduction to banana introduction pour to pe ça bino pe moyen botala biso pe to yo kango comme ça next dimanche comme ça vous avez déjà na projet oyo donc to débattre sur sujet ya li selon na biso to memi to lobela sir dots libala kiti bon mubala mipenda pembe boy nde libala kiti $500 ngakuna obunda na te na kitele opena bakota kimbaze kuna $100 na kakoli ça dotot skoko bale komi ça dépend ya bakomi gombe 500 suka sola kiti limité 450 victoire bakokuna mwalo yenge 300 bokoso la kesi kona bumbu libale kiti libale kiti bon anyway avant na kutu wana libale kita yeah avant na kutu libale kita yeah tulingi na to yeba mariage traditionnel ezalaka nini. Est-ce que tu cabis? Voilà la première question. Deuxième question. Batumsus va répondre déjà pour dire que oh non, mariage traditionnel est un symbole. Si quoi yo tolingi to yeba susu symbole. Faut ba dot parce que traditionnel batuming bazana na different culture. Oyo toujours la dot est la ranini. Est-ce que dot est la valeur à moi si pour symbole? Parce que sonnet hier. Parce que dans mariage qu'on réfléchit parce que tant que le mariage hier tu as combien de genres de mariage? Trois tu as l'état église famille parce que famille de yango to bengaka traditionnel ou eza dot yango traditionnel yeah mais ko futa dot wana eza ndre eloko mususu na kati ya traditionnel like exemple ba culture mususu dot eza ke yo pesa o yo zango culture mususu dot eza ke papa ya moi sinde muta boy voilà. Ok, c'est bon. Voilà, bon comprendre, to comprendre ndenge azolobela voilà. Ya loba. Alors tira lo chingo na no. Bolim sanga.
question ezali ke dot na kata mariage dot oyo bafutaka dot eza symbole oyo eza valeur ya mwasi voilà ya liboso oyo bato balobaka mingi barefléchissaka mingi balobaka eza symbole mais ce question oyo biso baafricain totan tolobaka symbole ça veut dire quoi elingo olakisa nini symbole eza nini ocomprendre symbole d'abord eza nini soki neti bato mosusu balobi ke oh non eza valeur bato mosusu mpe balobi oh non eza valeur bon mingi majorité balobaka ke non eza symbole eza valeur à mwasi te voilà ce qu'on lit solo na biso tongi tobeta eza nini est ce que faut topesa bango définition ya symbole qu'est-ce que la symbolise ce que dot question na okina eza symbole nango eza nini ezo représenter nini yeah voilà what's it like what is it representing est-ce que ezo représenter respect aux nango par famille à mwasi ou ezo représenter prix ou valeur ya mwasi parce que bato mingi baloba ke au dot eza nango valeur à mwasi te eza kaka ndenge ba symbole ce que okay symbole ya nini symbole ya respect symbole ya pas ozozwa ya mariage symbole ya nini voilà parce que natunaki ndeko na mo question parce que to bakosola lisolo babanga ote d'autres zaka symbole ce qu'on a tuni ok sauf que famille na par exemple basengi 2000 pour na dot basengi 2000 pour na dot alors ce que famille na nga ce que babi ote to kakolango to lengi kitana 300 est-ce que o kanga kanda o rondima ote bakokakolanga bongo te 300 prix na ngate mais oh mais so risque obiki 300 prix na ça veut dire 2000 déjà prix na yo entre parenthèses parce que ceux qui ont baqué 2000 ils a pris na yo tezaka symbole problème nini ceux qui touchent 300 chaque coutume aza na symbole na ye moko boye a représentaka okende na ba coutume mususu bango basengi apesa biso makasu okende na coutume mususu bango ba présent ba bi apesa biso symbole ya pesa biso ba sac ya semo pesa biso ba sac ya mungwa pesa biso sugar sucre sikoyo na tango kala échange wana ezaki obande ko benga troc bino biso opesi biso oyo topesi bino sac ya fufu bino bopesi biso masangu sikoyo na ba culture na ba mariage na biso ya kala qu'est-ce qui s'est passé biso nyonso toyebi omona na culture oyo bapara basengi pesa biso autant omona symbole oyo bande ko représenter ezaki par rapport ya ba culture omona bande ko senga bango pena bambongo belebele te basenga ba biloko eza nécessaire bakoko senga lelo ba parents lelo ba maman bakomisi dot bakomisi mariage dot wana et comme lokola business ba parents de bokomi ba malheur ya bana na bino ya basi na basola na mutu moko sikoyo abaisiko ko bake na comprendre te pour nini ba mibali africain bazala on dirait que oh ye asomba mwasi ke nyosa oloba mwasi fandima nyosa sala mwasi fandima na ba me ko fait comprendre exacte que ngana zana like biso tozo ko pa makamo soloba mais il faut comprendre pe bisika mentalité na bango wutakuna parce que yo mutu ozoza mwana na yo ozosenga mobali na ye apeso montant boye avant oza mwana ezate ke ezaki ozopesa mwa ide non ozo obligé parce que soki bapesi te bopesa pe mwana te sikoyo tango ozosala bongo eloko nyonso na mokili oyo soki napesi yo mbongo yo opesinga eloko eza nini ekomi yanga approprié ekomi eza achat na eza kosomba ouais sikoyo problème eza nde pa papa na biso ya temps wana eza ke parce que aza déjà na mentalité wana ke azobala yo bazosenga mbongo boye tant soki apesi mbongo boye bapapa misusu na mai na ye ke ayebi ke asombi yo nani mutu asali sikoyo eloko wana eza famille na yo mutu basala eloko wana ngana otunaka eza ke concept wana ke ya kosenga monta boye wuti wapi parce que mutu na mutu asengaka na oyo azomona ke mutungo akoki par exemple soki ngana azara na aza mutu mbongo ebele famille mwasi nanga bayebi nasi pe famille mwasi nanga bayo osenga ngulu pa moko boye ke soki bayebi ke nazala na mbongo ebele te na kata concept wana eza osoteka mwana na yo tobi ke it doesn't sound it doesn't sound nice te it doesn't sound bien te it doesn't sonner bien te to luka donini mais na vérité na réalité nango chitekingi mwana parce que sur le bac non ozoteka mwana te wana za prix mwana te sko explain to me pringo eza nindi ime ya lelo akoma na ba mentalité moko toyebi te vraiment comme difficile na sens nini
askande lobby asengaka selon ndenge azomona mutu azaleli. Vous comprenez? Ceux qui sont riches, ils ont facture moko ya moulai parce que aza riche. Ceux qui sont pauvres, ils ont facture ya par comparé na riche mais quand même ils ont quand même facture pe kaka. Pour lelo ba dote komi ba 5000, ba dote komi ba 6000, ba dote komi ba 7000. Wana eza ba réalité toujours vivre lelo. Vous comprenez? Papa Nabiso, il n'était pas un homme égoïste. Asengaki oyo ebandaki ko symboliser kaka date que non parce que mwana mutu mwana mutu awuti na makaku te oyeka mba moko voilà pa na zuyo na ke na yote mwana awuti quelque part azwaki éducation azwaki nini pona ko valoriser mwasi ko valoriser ba parents nde ya mwana tumemaka oyo ce qu'on appelle symbole nde biso so tobenga ngo symbole de dot. Tolandi information na Kinshasa balobi dot ekiti. Mais ba parents bazo boya. Ba parents balingi te. Oh non, bango bana ba sabana ba 10, poni biso to ba sabana bino na se. Est-ce que moi na aza marchandise o bozo teka par rapport ya mbongo. Atape ba mbongo ali ba lesi la te. Siko soneti lelo papa osenga 7000. Papa osenga 8000, 10000. Soki na pesio, tango yo papa bo père na robela. Na bimisa so 100 francs na tinda na lobage na kundagyo na 10 000 na pesa ki mbongo anniversaire na 10 000 mbongo veste na 10 000 de mbongo cercueil na 10 000 na kundaki bino déjà na 10 000 omoni pozo sala mabe mbongo mona na mais problème eza ke munamtu a dépendre na facture ni afuta bamsu bazana ba voiture bamsu bazana ba business bamsu bazana ba mbele ba sala bino est-ce que vous ba esprit ni boko tsaba mibali abantu attention vous senga 15 000 ceux qui nalingi mwasi nanga ngapela nalingi mwasi nanga na rozwa mwasi na repatienter na pesi bino oyo bosengi na zi mwasi nanga mais mabende bozo bosana ezake mibali baza ndenge moko te ozo tinda mwana no na kata danger parce que soka kutani na mobali ya mabe yeba ke na kata mai na ye asombi mwana na yo mukolo moko na kata ndako tangu ba rosana soki ni soki likambo parce que tout ça batu ko sone ozala ba témoignage ke ba langage moko mbongo na futela yo oni exactement toujours ona o protéger mwana na fo mutu ozala mayele like atape sokonde ozono mutamalamu okesenga yo soki montagne nini boy na pesa nanga mais ba ke na famille na bino nangai to silani good night parce que na bina ke famille na bino baza lo kosa good night basanga we good night. Ah, il fallait au peu bon moi, ce petit alors ouais, ce que parce que ce qui n'a pas que famille na bino boza le koso ya mbongo. Na reprocher pour na reprocher bossa bino pour année. Parce que dans monde batu mingi après mariage, il y a na belle famille ba sola société bakabwana. Ce que tu na likamboni tant que ça là hôtel makambo parce que na famille bazo mona kaka oh te moi na biso prix yangoyo bozo kanza fitira mona te mutu wana bozo senge charge wana azo kende na mwana na bino likamboni ni rosala mana mwana na bino message nini ezotinda mana mwana na bino nazolo bateke botinda mwana ofele te kala so yibo senga o senga na bino mais likamboni comme pas na biso ba africain comme ça bana biso bande kona biso ba comme business yeah donc soko boti moi déjà ozoka ya na onda za ba na trois bana basi ozoka zedia mapango kotonga kuna na nini soki na kimbunzi mai soki wapi olingi siko otonga lipango na we na muto mwana na yo that makes no sense soki pena eza pena vrai que dot zaka symbole problème ni ndenge président alinga ki dot na 500 bozo déclarer pour ani ceux qui s'appellent un symbole hein bozo déclarer pour ani parce que bozo mona que l'art business c'est katania problème nini oh bango baba sabana bango na ba 10 bolobe za symbole siko boko biko bundi la symbole ngo conclusion na inkana lo baki bande kona biso basi baza ba marchandise te et puis bana na bino ya mibali to bande ko o bozo kendo balisa o ya mibali bozwara bango lokola bana na bino boboti réfléchir par exemple mwana ozana mwana moko ya mwasi na mwana mobali banda kotala ya msusu mwana na yo depuis 30 ans ou bien depuis 25 ans ti 30 ans là a comme dans 30 ans linga bala dans fiancé ne banda kotala mwana nanga depuis 30 ans ti 25 ans budget na ye
ekoko balancer ndenge nini. Soki neti okanisi ke oza na mwana mobali, mwana na yo ya mobali, ya mobali eki aza na fiancé, budget na ye ekoko balancer ndenge nini. Depuis temps oyo ti temps oyo ako balancer ndenge nini. Soki neti par exemple aza na mbongo ebele, il faut que réfléchir très bien que non, mbongo wana ntango ozwa mwana na ngai ya mwasi to ya okende kobala, il faut baluka place bien oyo akotia mwana na bino na confort, na bien, na vie, na santé ya bien, na makambo ya bien. Wana déjà mon conclusion na nga. Non tiki na nga loba. Il faut qu'on réfléchisse que non, ce qui n'est par exemple budget na eza 5. Oui que 5000 par exemple, tu as 5000 les ebele, mutako banda business, mutako usana makambo mo bepe ya minene. Ce qui n'est yo oye, quand na 5000 na zanango, oyo senga 5000 na pesio. Tant nous avons na bina mwasi. To lianine sardine, to lianine bikedi. To futela ndako na biso ndenge nini, mai to mela mai ndenge nini, bana basi baza ba marchandise te. Et puis bandeko oyo ya mibali baya ko bala bana bino ya basi baza ba banque te. Biso nyonso tozo bunda pona futur. Il faut qu'on réfléchisse que non mwana biso mwasi a okende place nini, mwana biso mwasi na mbongo wana tango tokosenga lobi na bango ekozala ndenge nini. Bana basi bador toko développer, mais nga souci na nga il faut que non. Soki ke toyebi ke libala eza symbole. Soki ke toyebi ke libala eza symbole. Soki toyebi vraiment ke libala eza symbole. Symbole eza nini? Ils ont représenté kaka respect. O nga na yebi, o nga na comprendre. Ils ont représenté kaka respect oyo mobali azoya nango na famille ya mwasi pona représenter papa voilà ngai yo mobali yeyo nga nangi na zwa mwana bino aya kofanda na ngai symbole na nga na memi tala chaussure na veste na nga na liputa mama yango eza symbole moi 2000 moi 200 bien moi 150 na nga yango yo papa mama yango wana eza valeur to sali moi fête en famille to yebani to évoluer 5000 attention na peso 5000 au lieu 5000 ans dans un mois, dans un mois, dans un mois, dans deux mois. Après, on doit réfléchir, on doit aussi non peut sauter. Il y a pas que dans un kundi ou kuna. Si on est en train de moi, on a un na beauté na kitoko azanango charmante le roi Tanya. $3000 sur Zatoba moi. $3000 sur Zatoba l'été. Si boza ba égoïste bimité mama be ba semer des troubles na mabala bino de bolingi te bala bino basi babala. Po babala ye muto banga ba na $500 na osala ngata mkomo te. Non, j'ai des larmes. Oh, je lève et puis je pars. C'est ça qui dépense moi mobile n'est pas coûteux. Il faut que tu mobile na mobile n'est pas dépensé pour moi na ngai. Jamais classe on a 5 mois na nga ba na $500. Et ça la mawa. Si amsu ba $200. Amsu ba sente ba tika ba ke hotel mafuela. Ba $500 ya mki. Pona ngai $500 ekoki. So o boyi atika onga. Bimité mama be bo réfléchir te na bo réfléchir te que no bozape na bana bino ya mibali. Ekoki bo $500 ya mki. Dans tout lycée ta obala. Là la nzamba solo obala. Mama okufa. Bon tu en as cercle. Non. Kanisango orodaye un jour. Parce que soki nzambe asungi orodaye avant moi nana. Orodaye avant moi nana. Nature il faut ça bongo. Pareil faut pas daye avant bana bango. Orodaye tant orodaye wana oluka batu baluka babongisa batia moi quelque chose. Yebake mobali ya mwana na yo. Relation faut la malamu. Koluka te opike mutu na mutema na bandelike ezalake na pusani na famille na yo parce que wana ozosala mabe pa mwana na mwasi. Parce que na yebike soki nga na famille ya mwasi to séparer. Mwasi na a problème na kata mutema. Mais wokanza te ke mwasi na apona bino te, apona ngai. Tant que elle a mon mwasi, elle a me choisi. Bien sûr, elle a me picking. Apona ngai. Tozolo bate o te attention ba kiti na 5 so kini. Tozolo ba botiga ko komisa mo idéologie ya business. Ezala penza ki libala luka mwana no abala ko luka te bakima mwana na yo. O famille be za share mingi. Mwana bino mo konzi ya koza ba engagement mais abala raté.
ozomona soki abachie fete après lobi tamaya loba yango pesanga bagi nanga esili elongwe mpe bokopa nte o mibali mabe te bino nde boza na problème bino fo bochange bonne relation avec les autres se va y beaucoup. Rendez-vous dimanche s'il vous plaît. Tolobeli ba sujet belé ba makambo belé mais en tout cas sujet général na c'est ça dot. Il faut toyer ba dot izanine. Il faut toyer ba qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut toyer ba nini yango vraiment il faut tout ça en tout cas rendez-vous dimanche s'il vous plaît na ba earning. Alors c'est non soki nanu s'abonner na chaîne na biso s'abonner final like et so na biso pona algorithm bo comprendre kara pe kende ko landa biso na Instagram na biso to ba sa live ngokuna to ba pona chize to ba so la on se rendez-vous dimanche yo aussi ça surtout ba na taba 22h était 21h30 21h30 ouais 21h30 na temps oyo na ba tu misusu na ochaba air mususu pona batu na mboka mususu boye ba air ouais 21h30 to banda so batu boya oyo balingi to bola kisabiso toye ko la pena kata chize oyo dot ça signifie quoi. Merci en tout cas merci beaucoup ba ebisoté hein déjà temps ils a difficile ba jom sous tout monde ba jom tout monde était mais tout ça là vraiment to linginde que non tout ça les la bino surprise ça m'a bien donc rendez-vous dimanche makamboze belé tout sur la please beaucoup ta please beaucoup mais la biso please beau aimer please beau partager please ba vie comme belé parce que tous on a besoin vraiment que non tout développer donc rendez-vous dimanche à 21h30 en tout cas boya tout sur la sur CG Instagram ya libala. Merci. We love you. Toka timing parce que ange yo, tu as un problème moro ange moro ça la stage. Ya moi et Mikolo pardon. Et coquille. Très déçu.